Voilà, mbote batu tout balingaka bien cas officiel. Aïe, babi vraiment bonjour. Babi vraiment donc merci beaucoup na abonné tout boza ko s'abonner tant pourquoi midi. Nzambalo la batte la bino, nzambalo la pambola bino. Là je dis un grand merci à Belvi Kondi la patronne, maman Morote, maman Raigoshi, maman Ochigare, maman Teguruma, maman Kama, maman Mutubu Sole, maman Mutu montre. Aïe babi vraiment bozwa na bino nyonso to kolata onini biso lingeka bongo biso vomato kraka parce que yende nzambe ya scénario babi vraiment donc famille boto on est ensemble. Là je dis un grand merci à Odette Lessa, maman la Leslie et moi ça ML et pourquoi pas Johnny Lema Aquarium mais kilo ya Congo 6 fois belle. Un grand merci à Nadine Kialuta 001. Un grand merci à Mifi Lessa Motema et Papi Irène Kialuta Motema et Richard. Un grand merci aussi à Excellence Joël ici le million. Merci à toi Fondation Guido Touango, Karine Zanga, Jocelyne Kialuta, Patricia Branco, camarade Nanga Yamondele, Patricia Branco. Merci à toi aussi Boss Azam Moko Babi, Okiem Edouard Babi Boss Moko bien donc sponsor officiel. Babi on a vraiment Boss Nanga. Là je dis un grand merci aussi à mauvais propre titre d'Acosta Jean-Paul Kapinga, le roi célèbre Christian Goma, agent César Moko, Adage Lubanja de Turquie Luanda, Turquie Kinshasa, Turquie Luanda. Vraiment, Adage pour le moment, à ceux qui sont à Luanda, Adage Lubanja, le Léon à Paris, Babi vraiment, qu'on n'est pas pour mon rose, moi, je suis bien Mbinga, Babi Rose Mengi yende mdalendi kuna mana kata Paris pour Adage kuna kata Adage Lubanja de non biloko na biso sera toujours confortable. Merci aussi à Gloire Digitale Christian Zarko Frida Mbedi Nasi Bahati. Merci beaucoup na baema surtout balingaka famille libota matomoni troisième épisode na biso ekotake. Tomoni papa na biso Serge na table na maman na biso anina mwana bango nde bao melati. Mais à côté les gens de bao melati bo côté la réaction papa na biso Serge c'est comme si on dirait aza komiye ba valeur au moins sa péciété. Aza komiye bateke naza nani moi si nanga zo ninga sala nga nani nazo comprendre te. Azo lire c'est comme son des moutumo robo dans son melati plutôt c'est comme son des moutumo nana tikala ozwa nana tikala ko melati te. Surtout zonge pa na bango to mon la patron na ndenga otalise il faut comme responsable. Le moi est censé comme responsable. Mais tout le monde n'est pas papa na biso eza le contraire. Et pas Gino vraiment eza le contraire parce que tout le monde a Gino moi na olia yo pe balia ke belé boité comment il faut te bon te na moment muto azolia batika mutalie après otalisi au monde azolia makebele boza déjà mutamnene makebele comment on nzota mutamnene et sepele ki mingi ezaka mabe sepeza mabe sepeza malamu biso na bino to yebite otalisi muto mais na moment muto azolia oyo moko ndongo ozodunda makasi bongo ozomimona te ndenge yo mo ozomidunda makasi omona te mozomona kaya muninga nde muninga azolia non oza responsable na ba respect mwana na pesio na ba valeur mwana na pesio dino yoza muto koke na mwana na bondo ngoke na mwana na te pesa respect mwana olinga beba na mama na ye pona yo mwana olinga beba na mama na ye pona yo parce que comment tu na mama na ye est-ce que mobali yo mama zwaki wapi côté kuna pe to moni dozo na décor dans dozo kutu décor azo ko reprocher comment mobali bana kota prison makala no kindate obimaka ozonga no ba retard osala ba kamno nyonso tout dozo pas pesa ba raison yo lingi nini ifaina sa nini ifaina manifester comment ifaina zone sandenge nini ngana na mambali nga oza mambali no moketa mbali na prison to amtema be dozo
wana mambali na mabana mbali no bakanga e dozo manifester ta art monte kena ke tambali na prison na sala bona sa osala ngote asko wabenga bino ndako dozo okende wapi ozo lingo diembe la décor oza mambali na mukete décor pas bona e okende wapi wana place okende te pona nini ozo tala oza na mawa mobali na ote mobali afutaka ndako wa alesa kwa laita kwa makamnet mais lelo aza na prison bana bakanga gesho dozo yo no okenda te dozo no okenda otala gesho te en tout cas bandeko na ngai vraiment to consommer nanu face à face comment face à face oyo to mona vraiment to kota to s'abonner to liker to comprendre comment histoire ezokende makambo la patronne alakisaka toyaka nango ezaka vie réelle sur scène comment yo mutu moko boye mobali oyo yo oyo andima yo oyo avandaka na bokola ko makambo nyonso mais ye aza na pasi ye aza na prison makala mais yo mwasi ozolia no fufa lese ozolata no ale oza no kimia to tina kwaniko do makambo kuta mobali etali yo te tomoni mpe ndeko na biso mobali ndenge ni oyo ndenge mpe azodeklare mbongo na ye mamoseka mama soki abia funda bino bakango parce que ndenge aza bongo eza droit bacommissionnaire ayeli bino client soki botiaki ndako na bino $200 bokabola $100 parce que yo ozwi $50 na ye ozolie mpo oloba nini ke okosa opesaki yango luna mpe balinga boye te luna babiloko luna osala eza te ke luna osala yango na vie réelle non luna ye voilà donc luna aye na vie réelle sur scène parce que tomonaka na mapango ebele soki jeune garçon akoti ce jeune garçon akoti na lipango aza ye moko supposons aza ye moko obeta so bafille nyonso te ekendaka pa garçon wana wana moma eza likamba solo eta so bafille ebele ekendaka pa garçon wana yango makambo ndeko na biso luna azolakisa biso tala luna bokoza mbongo commission mpo moseka na Marie Jeanne Bolole babi bazongisela Pierrot mbongo na efo mona luna po calcula luna déjà eza Pierrot calcula luna mintu eza Pierrot donc ndenge aza bongo aza na posa kutu te ke ozongisa bookende boopesa bokotisa boye te calcula luna déjà Pierrot parce que tomaki déjà réaction ya luna envers Pierrot toyebi te luna bokozwa $50 bapesa commissionnaire mbongo na ye na bazwa mbongo na ye babakisela yango commissionnaire mpo batika bazongisa ya Pierrot mbongo te makeyele ezala te ta nde bakoko nde baseki luna okendaka mabe tomoni mwana azoreproche papa Serge kosimba nga na nzoto te bandeko na nga basi omoni mibali bapeza biso une fois betu daa na lipeka comment na bras boye ba deuxième fois aye na épaule na tie boye yeba troisième fois mpa kokoma na baplace oyo esengeli te yango digenre papa ya biso Serge azali comment Serge mwana mwasi na ozokoma na bazele kosimbe na nzoto non mona lobi la vérité abi dis s'il te plaît na nzoto te loba na nga s'il te plaît na nzoto te osimba nga na nzoto comment non pas jusque là mwana ndenge eza boye mwana banda kobeba na mama na ye mpo na mobali ya mama na ye tokende wapi jino salango bien ko okendela patron na beno jino tokende okadoli tokende nango salango bien bapesa barespect moko boye bapesa baresponsabilité moko boye mais pourquoi olingi omilakisaka ke oyelaka fufu na baleki na yo est ce que mwana alaki na mposa yebaka yo oza héritier mwana na maza na mposa yeba badetail ke papa na akufa mama na akufa batikela yo héritier non pas jusque là c'est comporté comme il faut non
babiloko tomona bandeko na biso mibali ebele baza bongo bandeko na biso mibali vraiment baza bongo baza tala ebele bagari zéro oyo basala eloko te badiembelaka kaka na makambo ya nani na babie baparent siko nayebi te tosuka nde nini papa Serge nayebi te sala deja mwana bandi kobebada na mama na ye tokende wapi tosuka wapi en tout cas naosenga na babone nyonso tu bokota na belle vie officielle bokenda belle vie plutôt belle vie télévision bokomona filme na biso déjà face à face yango déjà c'est ça nini ekotaki 3e épisode to consommer film to consommer histoire vraiment bokotika kozala jamais dessus famille libota ba vie to beta na ba vie na biso te ba vie wana to beta famille libota ba vie na biso te alors famille libota to za wapi biso ke na ba sanka ba sana ndambu mais to za na ba mikie ba 49 non wana za biso te en tout cas des aboti film na biso kota na 16h comme la première épisode na biso to beta 100 ndambu deuxième pe 100 ndambu troisième pe 100 parce que pas tout est famille libota sauf rien mutu nyonso a famille libota sauf mutu te kobana na ye mo tata nzambe si na président de la république na biso ba mbolo toza tout le monde est famille libota sauf rien en tout cas beaucoup consommer filmer ça la ngana bino ba jolibilité. Merci beaucoup à Nene Nzimbi la brésilienne, Doris Mwambani qui soka la patronne, International Kabobo, Tonton Grâce, un grand merci Nick Bams de Brazzaville. Merci beaucoup à toi Miss Margot la patronne et Patiti Tenge, Chico Sana, babi mère couple Jana Banaka Motema Rodrigue Bangala. En tout cas vraiment bambote. Babina Bernice Koumini Babi Bernice Koumini na kati États-Unis et pourquoi pas exaucer Koumini Claudia Kialouta exaucer Koumini déjà na kati États-Unis. Bisous ma fille chérie, merci à toi Mallory Zanga et pourquoi pas Nancy Banza. Un grand merci à Ermara Baby, Rabino Mingi et pourquoi pas na Maravilia, Babi Maravilia, Babi wana vraiment na 4 États-Unis. En tout cas to Rabino po bino pe bolina biso na ngana bino to kuta ni soki nzamba lola abateli biso. Bye bye.